tolanda lisolo za kokoba 5e partie oyo likambo oyo tolobi confiance nde bomaka ekomi Steven abanda kobenga azoyamba te me kaka kabenga na yo moto nanga benga ezaka likambo keno bosolo esi nango voilà alinga réparer badega to ndenge nini oh sikomoni telefone nango bakangi soit tete siko akangelinga telefone surtout so ndenge nini non kobanga na oti yo déjà oyebi ke ozwi position soka ye bosololi soki pe likambe bebi bobongisi kobanga nango kobanga te zoka bazoloba makambo mosusu. Morgan est très fâché abandi aye Steven aye malembe te tango ba vérité yebanaka nzoka moto bozo pesa na mbote nzoka ye mobomi Steven aye na mfuluba oh moto na ngai Morgan nzone zakiyo yoka Morgan yoka nga expliquer yo ça li comme nego kansate nzoka zakiyo assassin coup de poing tikanga na corriger ye nzoka ndi zakiye nalobi ya tela okoye bangai okofuta nalobi bien akaneli okofuta ngo nzoka obomande konangai akufa yondo bomaye assassin asa criminel tikana no bosola te tikana no te mais tema kama solo ka vraiment webinin nabi na kozongela yo Morgan na comprendre mobomi nzoka bakufela ndeko tela moto bomaka yeyo lelo moto ango pe Steven ayeli masola bolingo na famille yango beau-frère mobomi beau-frère assassin avanda moto nanga vanda pema na yo tika bakanda neza lokola ya moto sa kufa kobanga te po muta kufa kobangisa ote premier ministre apiko za tempoti oyebi na mokili premier ministre za solution nango et problème no ça ka pe attacher une solution problème awa siko za boy soki lelo bozoka na te esimbi te bapesa aka tango siko tango ekosala na ndenge nango ndenge na sawa te moto na yo babenga waya moto azanga likambo te azanga solution te alors que Steven atango na comprendre que likambo eleka kala esila te nzoka lelo ezongi affaire ya crime na famille yango voilà totala Morgan alembi abenga beau frère alors que c'est lui l'assassin. Oh mais au le côté elunga mabweli kamni niko azolo bakaka te nazolela parce que na makambo na nasala ye osala nani nasota likambo ememi mawa pe tolela e libiso malheur nazolela pona likambo ekwe libiso osolo be nani wana na yebi ko siko nani abomaka ndeko na ngai ya lipasa pe mama na ngai yesu moto abomaki assassin moni e moto ngo nani isa Steven Steven donc ndenge Steven o beau frère tozomona eza nde ye lokola likambo bali kotambola seke eza sous secrétaire alobi Steven ye nde assassin mais ndeni Steven akosa makambo boza sio na makambo koloba nanga te tika nakoboma ye pe naosala sûr que Steven afuta na o asali yo zana noza sio na makambo o nzambe mais kosa eloko biso bateo Steven ye nde mobomi kokamwa sangwe bandi kotambola batu bakomi koyoka nzoka bakufela ndeko akufa na crime assassinat meurtre
nzoka bato mosusu bazokota makambo oyo bango na bango batraitre. Moninga nanga na memio awa pona lo bakabwe pe nakolo bango de fois na ko bandela omoni Monsieur Morgan, pardon, Luka esika na motema na yo nebi kozo esika na motema père limbisa moninga nanga Steven pardon ele kakaka yoka ngai likambo ya kolimbisa zakate après jugement oui bien malamu. Mais non, ça peut s'embêter au lingo juger banani ba vivant to ba mort. Et loko ya salaka. Et c'est jugé déjà. Et là c'est ngana salade na exécuter jugement. Ah. Osolo ba makamba ko exécuter jugement mototi ka mokilo. Eh, makamba ko kamwa. Malembe. Tarakita motema tena se kopanikete. Bon, vérité na likambo ezaka ke avant oso décision makasi na fina yo yeba yango esengelo kanisa na balami balé. C'est parce que au moment tango décision zomi o selo ko okwasu ko bongisa te o. Zala très prudent. Oui bien, ndika zo landa nzelango. Oui bi, nzelango zo mona ngo ka bien d'après yo mena suke ko beba. Ezati na tena lobela yo. Nebi nanga ba danger na ba conséquences. Na sepelikas. OK, merci. Morgan très fâché. Asalanine, assez vengé. Asalanine, yé pas boma. Alors que vérité yebani ba tope ba rotika te. Polibote abakufela ndeko, bakufela mama baza kolela. Makamba susa ande yangoy. Mais makambo nini? Alobi asimba banguya molili. Ake na nganga. Ake ko simba banguya mosusu. Asela ngoni nyo. Nyoso ka pona ko boma mutu. Tolanda. Eloko nina kosala na nguya oyo nganga kopesa ye nandimiteka ozokende kobongisa nandimiteka azokende kotonga azokende kobongisa te azokende kobebisa suspense kande mati tango kande sai mati motasalaka okaka ya lingi nzoka nyonso na pe bomaka kaka Morgan akotinda kwa nganga. Esi la kaka ndeko na ye. Alobaka na lipasa na ya kufa. Na kosala nyeso na fangeli wana yo. Morgan akena nganga. Telema Morgan, telema. Zoe lokoyo. Yomela yango. Abandi pe gomela. Dimela mela. Mela yango mela ekosala yo bien. Pourtant tunite soki ba mela yango pona nini? Soki ba conséquence 50 ndimi na ye. Transformation yoka banguya. Amela boye ba milinga. Voilà chalet. Il s'est manifesté nzinga. Eliko ba kayambi banguya mosusu. Kaka esika tozali, esika Steven azali, voilà totala. Masolo ya mwana mwasi, masolo bolingo bandeko komi piégé. Gabriel a memi ngambo. Mais chérie vraiment balo kenda obema, okenda ka ndengwana. Jamais la colocation na mona longino ba assassin oyo. Mais yoka na lobela kiyo. Je suis désolé na nyoso wana. Mafu. Steven. Longwa pe na nzela nanga na yeko zo biloko nanga na kende. E yoka te menasa mobile na yo tala ko bande ya kutu te mobile nani na benango mobile yao Gabriela pa lobi bon lokola osoki ndamba bolingo sepela na ndambo ane koki bolingo terminé et voilà nzoka elongia basassin ebimi na poisa bango pesi bakunda ndeko qu'est-ce que c'est koki ko ekolela te pardon tika na yo Gabriela ekoki sikoyo nasali ni epola mérité makamba boye mabe na ngani nasali nasali nani mabe na mokili oyo ni nango boye ko mabe ngo kaka ngai nasali nani mabe tala komi condamné te
osali no pe mabe na mutu te oyebengo bien. Hein? Mais c'est quand bien le cas possible comprendre. Et ça ne sont qu'à des Steven Dem Tabomara de Konabino. N'est que ça facilité, mais comprendre, ce n'est pas le moment. Kobanga na ote. Hein, tout ira bien. Ta, tala ko bongate ko sala bien ndengani. E ko sala bien ndengani lo banan. Siko tala ndengande ko nanga siliki na yebi. Est-ce que yo kati ye pa ovanda ka ndengwana andimi na ye alobi pe le côté amona ka muta renye na ye. Oh, kolela te ko pardon Gabriela te. Nebi ke makamango ça passe. Hein, ça va zana kimia, hein? Tout ira bien. Hein, kobanga te, hein, ça va zela no, zela. Au moins sikoyo. Bazo décision, babosa na balimbisa, to ba se venger. Mais moto yonde Morgan azonga kakaka esika bakunda lipasa. Alakaki akozwa assassin lelo azuye. Ah, etikale sikoyo. Ceux qui m'a sur la vengeance, toyebite. Mowe abimi atelemi wana liboso na ye. Michael abimi na molimo. Esika Morgan azoluka sûrement abeta lisolo uswata lobela yelo komoko. Esi namoni ye Michael, namoni assassin. Ah, mowe ye wana telemi na molimo. Disparu. Ah, accord ezali que c'est le temps à se venger toté. Balandela likambo e po baboma bango pe na tour na bango toyebite. Alors que kanda bandi, ceux qui kanda bandi bandi kona sima moto ko boma. Voilà na baktango aboyende ko soki zalaki yo. Sûrement bakanda nyonso mokili lingaki banda ko sala kaka wana. Yo pe na tour na yo lingo zongisa mabe na mabe. Esika tozali couloir. Oh, moto nga soko taboneli liko. Te yende mutaye na faire bien wa. Ah, affaire ngwa ngani. Oh, za calme ko affaire akitoko kolio kotonda. Affaire ekoti bakuluna. Bon, na tse 200,000 naira kuna. Morgan akomo kota makamba na bande ngoyo. Esika toke manduki ezali. Ah, ça va. Moto nanga eza ndengeni. Sikoyo, pesa confiance na sani pona yo. Olingi na bomela Obama. Kombo na Steve. Steve. Na lingi akufa. Bon, wana yo osola kele mabe pamba, ça kufi déjà. Ah, ça kufi déjà makambo salemi. Bon, adresse neza wana biloko ekopesa bilo référence neza wana. Moto moko akokufa. Morgan akepa ya bakuluna. Alobi bino ba criminel, bino ba tueur professionnel. Bino boyamba na bino lisolo boli ya botonda. Mais affaire oyo na yo kason. Aluki vengeance indirectement. Makamni bango etikali basala, baluka Steve babomaye. Yepe na nzela Steven azaki na quelque part. Yepe ayebi kabani mokone malamu. Azaki wana na motuka. Tango kaka alinga kende. Nzoka bato bazako surveiller mouvement. Po bafuti bato moko mbongo tomoni. Elonge ngo yango elonge kuluna. Oyo elonge kuluna azole kaka bakote wana abimisa manduki. Coup de feu. Coup de feu. Elela na balabala na moyi makasi bandeko mutabuki abiki na liwa. Tela bomo ya moto na danger. Steven abate manzela nini po bango pe baza sima. Suspense. Oh, tela ye kuna Gabriel. Alobi libalo yo, en tout cas ça piégé. Bolingo yo, eza mal placé. Asiliki pa bimi na masolo ango. Asalaki na nzela. Na motuka azako kende. Allô? Oui, bonjour. Pardon, Stone, pardon, kata masolo. Soki ye Stephen abengi yo, oya ochanga moral. Pona kende na zongela ye tika na yo. Ye, nini? Zelana, pardon, olobi nini wana? Tela, babeti Stephen Masasi. Oyoki di solo ndenge changer ton, et changer niveau ya ilobeli.
babezi lisasi wapi mokoni ni kwa kufi esi wapi yo asana nu azopema lobana nuko abani ko banga tema ka mususu mais yo moto boyi mobile lobi kaza assassin OK na yo lobi sur décision na téléphone babengi ba lobi kazo lisasi obandi kolela seke mwana mosasa ki ba semblant oye liko loba ke bolingo sila kite ezananu ndenge nini makama mosusu ezosongiso na sima yeyo alali babeta lisasi voilà akoti libota oyo batimbeli ke yenda assassin ezala ngoma kambizalaka moto na ngai tana action nyonso moto asali yo yebaki bazongisaka mpe langage ezalaka boni boye kotoki mboka tala soka bandi yo mpe zongisa moko akoti Gabriel atali amoni donc soki motema eza na bolingo ko bandeko kosala semblant te alia boye amoni makamba solo nene selo makamba boye ebongo nani susu eza ndeko na yo ah bon Gabriel a comprendre que Morgan oui eza Morgan yango bandeko kosala semblant te na bamamba bolingwa Gabriela asala ki semblant ke na jeu décision na boyi yo oza assassin aye kotala assassin amoni pas assassin abali koyoka kanda ya na ye tango abimi akei voilà ye patikali lokola moto akobela mais yaya pona nini ko okosala makamba boye po nini osali mabe po nini ko yaya olinga ko boma yo yebi olinga ko boma pona nini ko oyebi tala nazokamwa makambo zosala ndeko nanga ce n'est pas comme ça okamu singai nazoyeba kutu te ndenge nini kutu mwana mobali wana convaincre yo ti bolingani olinga boma mobali nanga sikoyo ngana koma veuve asa mobali na yo te na boyango yende mutaza assassin aboma mama na yo pe aboma ndeko na mobali mais abala ngai asa mobali na ngai siko na oloba nini naza siko mwasi na ye mobali na ngai awa naza na alliance na loboko tala ebonga siko naza nani sikoyo nakomi diable sikoyo nakomi satana nayebi so bien ke naza ya na yo esenge yo nanga siko tokubundisa enemi moko nalobi pardon tika ye pardon kosele mabete pardon na bondeli yo pardon tika ye kosele mabete bandeko likamba kokamwa akomi ko protéger Steven likola bolingo na libala alors que Steven yende assassin ndeko na tango wana Morgan très fâché nde saboma mutu aboma sikoyo mobali oyo leki alingi alobi raison nanga na bomanda assassin ozoba te makambo nazo lobawa ozokomponenga te oyebia to tika mutebo na famille oyo aboma ndeko na ngai abomi mama ekoki te tango azoloba mikalikali akwei na mabele akwei na se toyoka sangwa mawa te bandeko makambo ngo bani boye ndenge nini na bato bakomi kopike ba crise Gabriela yebi te oyo nini te Gabriela lamuka no ake l'hôpital siko ndenge nini leki na ngai bon azo répondre na bien na ba traitement mais tomeki ko stabiliser ndenge na lobby bon esengela fanda un jour comme ça lobby to bimisie bon bien que cause likambango na ndimi keza o nazo kanisa olingo loba nini wana oyebi te nebi na ngate lelo nini wana asana semi mbano nini asana nini asana semi pe esengeli to traiter avec beaucoup de prudence sinon toya osala ba dégâts yoka nga docteur yoka nazana poste ya zemi wana te sala fortement longolela nga zemi wana yo yebisaka combien facture na kofuta nazana poste ka ndo longolela nga zemi wana Monsieur Morgan mais asande ko na yote leki na yo mwasi pa bala nalobi tali yote wone sema kam na yote nalobi nazana hôpital yo sali kamanga na lobeli yo ona lobi ko kisala yango ko tulanga te etali yo sana kimia bon likamba ogange za on c'est pas la raison bon naotani na kosala siko lobaka combien pesanga ba coordonnées ou bien soki bozana compte bancaire na sala virement te ko se déranger te pona mbongo te ngana kosala musana ngai OK merci
makambo ezo bakama bakoma na hôpital nzoka nde leki ti azokweya ba effet ya zemi. Hey, oui, Chisom, allô? Comment ça va? Ouais, ngape na zala nga bien. Bon, na ebite, est-ce que vous avez occupé na tango place aux awa na tonengeni? Bon. Na linga ko edenga ko kene ko so Gabriela na hôpital. Lelo ba fa bimisa yi. Ok, ça va. Bon, d'accord, Likambouté. Ça va, merci d'avance. Abengi Chisom moninga ya Gabriela. Alembi. Alobi yokende. Bimisa na hôpital. Bazofan d'ensemble. Ndinga ka tuzomona. Wa, voilà te komi. Siko, olingo liya nini o? Et l'autre côté. Tika. Ah, olingo lo bakolie le côté nengeni. Oh Gabriela, vraiment. Docteur alobi bien. Nasala nyoso opema. Olala, olia. Tala. Okite omata. Nazolu keloko na lamba kuna pona yo. Okite omata koliango. Oh, mais avant cela. Sikoyo, olingo sala siko nini na vi na yo na minute oyo. Action yo olingo sala. Bon, na souhaite que na yeba nini na kusala. Mais na yebite bon tala Gabriela. Poni nite osongeli mobali na yo, boke bosololi boyo kanaka bien bofanda ka nde bosola. Chisom. Bonne solo balanga magamba boy. Yo pe. Ndenge solo balanga yi. So le minga nanda kuna yo lobana yo nakanga na kene na lukata na hotel na vanda. Tala. Tala ko comprendre nga mabete. S'il te plaît, pardon. Osa moninga na ngai. Ndenge na sa pembe na yo ezo sala nga bien. Mais na linka na ebade ba plan na ba action na yo. Soki ko zongela mobali na yo sa ide mabe, pardon. Luka o divorcer, boka bwana bino. Babula ngwe bandi. Tena ko sala ngo peti. Oh, mais si elo ni okosala kaso yebite oyebite. Te na yebi na ngate. Chisom na yebite. Naza na confusion na yebite. Bon, si on a komika lokola entre le marteau et l'enclume. Satanana mba ebale na sima. Réaction bande ko makambango yango yo. Po biso batu ba totimba bampaka lokola biso bo totimbeli déjà. Nzoka Gabriela keko sanza soki botuninga na koloba pe vérité. Et voilà nzoka zemi ya Steven eza na kati. Na tango yo pe mutakaboli moninga zate, divorce eza na ngote. Ezaka likamunde bato salibala o ezobota mwana. Gabriela siko okosani na likamboyo. Lobanana. Ozoba soni wana. Nasa soni. Nasolo bela yo ozana zemi. Oh. Ngai nazana zemi. Mbano. Pardon. Kala Gabriela. Nasa mwasi. Pe ndenge kaka Nathalie yo boyeko, na zemi ndenge komi kosala yo, muta obombela ngo motute. Ela. Tala yo kanga malamu. Tala sikoyo. Esengelo lobele likambo yo. Comme likambo mwana sana kati. Kotike libanda te. Boyo kana ka bino mbale. Nebi pa nazo belo boy. Nazana nga na zemi te. Ela, o nazolo bana yebi. Nebi pa ni nazolo baboy. Siko basala konini. Tala mokolango famille. Tomona Steven, oh, nabapaka. Banoko batata leki. Sirma likambo moko sali a evandisi bango basolola. Oh, mais viens na biso pe toyebi na compagnie. Ba o pe basalaka na compagnie tata ya ba Morgan. Esika lisole bandaka. Oh, babandi ko mirmire. Likambo bayeli nano balobi te. Eloko nini kase sangisi bato na jeune homme. Toyebi te. Awa pe Morgan ayeba ndeko babunda te. Po likambo esekoti kanda. Siko yo sa nini yao. Natuni yo ozosa suni nao. Moto lingi nini yao. Malembe Morgan.
tala ko balanga tela sana kimia oh tala nasala posta tibo pesa ngam explication tala na minute mu ndayo ka mutute tala bango nyoso kasi balongwa bake na bango tala ye awa ko na mona ete tala toso comprendre ko sana kanda mwana tika siko mongo wana ni naso kawo mongongo oh wana Morgan de Chief Lawrence Morgan oh yosa nini hao hey osomona nga sute kasi tenga pena ye ana mwana nga Steven oh nzoka libota moko toyeko senga pardon bon ndenge liwaya ndeko na bino akufaki yango na toye awa tosolola hey Steve mwana ngai tela mokilo ndenge tozali nzoka tato ya salaka na kompania ba Morgan aza tata na Steve toyebaka te abandi kobeta lisolo tozalaka te na tango wana nzoka makambo ebatama yangoyo mokolo moko bana mibali bazokopota mbangu moko asimbi machete epasoli vie na biso pe Chief Lawrence aoleka bakote wana atala boye bakulu na te me bana mibali bayokani te moko bimisi manduki seka za kulu na peko na balabala coup de feu bayokani te na nini kopi nini kopa ngondenge nini toyebi bango te bandeko talaka lisolo moko ebandi moto azobeta ka lisolo tolanda lokolo na ngai lokolo pardon ko bomanga te bon omonia mutabebsaka bafaire batika kaiti uzo comprendre pasola elo epasoli akata moto monani yezo tala nzoka vie Lawrence azaki wana azaki komona a vivre l'événement oyo nyonso c'est de l'histoire tango wala tozomona ye nanu jeune avandi abandi kokanisa toloba koboni sima befort nyonso vraiment biso totie na compagnie oyo to travailler to kembi siko moto oyo abandi koloba ke non azo préparer bana na mibali baya kosala ya pema ba patron ekoma bana ye ekomi nini elingo loba ke soki na permettre makambo boye salema donc bana na ye soki ba ye babandi kosala na compagnie ale bakomi bakonzi biso sela bango bon nga siko na ba effort na nga nyonso bafuti nga rien tango mopao compagnie esalaki na mokolo nango se décider amema bana na ye vie na biso asiliki alobi jamais bana na ye bayawa biso befort na biso kende pamba jamais masolo akala ezongi ebandi koyebana nzoka makambo yango bato mosusu bayambi yango mabe awa toza wapi kaka ye na moto pembeni bakobeta masolo mpe komela molangi bon likambo te bon nakomisi nano nzambe bon makambo ndo ezokende bon nazaka na esengo mpo bon ezaka keno tokende ya kolia bambongo moko bakaniaka na moyibi te mbala oyo tozolia mpenza na propre bon omoni nini Henri nazaka na esengo ntango nazotala makambo ndenge tozokende ndenge tobanda bastratégie tosala mpe lelo tela compagnie esalami bato nyonso bamosepela bakoki kose retrouve tokende liboso bon namoni ndenge olobi eza malamu oyokaki te ke boss na biso alingi atika mazoya na bana na ye basala batravaille na place na ye bon ebo mabeza wapi vraiment na befort biso tosala compagnie telemi taso ne makambe vandi mais esengelaki quand même motalandie quand même na hiérarchie na pouvoir ce qui aza te mutu mususu alandi eza yo simangai bon ndenge nini boss tokomata na mosala ndenge nini tozo baposte ya bien bana na ye baya nano likolo bavandi bazorenie sikoyo ebaya ndenge nini siko biso tomata ndenge nini towumeli tobose tonyokwami bon nalingo kanisa malamu monsieur Henri exactement oloni olingo loba wana omoni bon ndenge teli makambo teli compagnie oyo décision ezalaka ya boss ya ye mpe décision na ye etikalaka
Si vous avez que non, tout ça obligé à ça y est. Ah. En tout cas, fallait au kanisa nanu. Pe au raisonner nini yo sengelo sala. Masole bandi kokola. Kala. Bon, nandimi ke ndenge yo vienanga Lawrence. Moto monene. Ntito fandi osomelinga molangi penza akuti na lingaka likambo zaliao. Te. Kolo bebelete. Hein? Omoni eloko moko nga nasala kizaka boye soki natali likambo nasalaka action mbala moko. Bon omonde sikoyo makambo ezokoma bato nyonso bango molelalela mpe na minute oyo nga mpe nalobi yo na nga tofanda tosolola. Bon ça va vie na nga na oraisonne mpenza naleli yango fort. Victor omoni boss na biso boss ya compagnie azwi décision ki no bana na ye fo baya kotravailler. Ah oui nayokaki sango yango eza ndenge nini. Bon mabeza wapi? Bon mabeza wapi? Bon nasanga na problème nango te mais nalika otela ngo na ndenge moko boyi tela nanu ndenge nini ye koya na baya na ye. Bon bazwa contrôle ya compagnie esika na ye. Donc ilingo loba keno bana na ye mpe soki baza te bana bakoko bakoya bafandi na place wana so biso tosuka wapi tokomata te. Donc biso tokufaka wana na mbulo tosala. Ah nga na okamwa Morgan tia sobotama ngai na yebi nakotaki compagnie otango mwasi ya patron na zemi mwana botami tozokende kutu ba église tokende kosala cérémonie pour la baptême mwana nga nazalaka Morgan ebili na mosalo. Ah bon nabi eloko solo basikoyo siko na comprendre malamu. Bon esenge tosala eloko moko mbangwa. Ah ok non ilikambo msusu eza na sima foto talela ngo malamu nzoka batu bafandaka baloba contre patron na bango babandi koboya décision ke patron aya na bana na ye basala na esika na ye. Bon omoni makambo lobela nga wana na ye ko raisonner na boulei siko eloni obule. Bon likamba succession na compagnie oyo. Oh ok ah wana nde ça va siko yo moni ndenge ni esengeli to lobela moto wango to yebisa patron to sola na ye a raisonner lokola biso akanisa nanu deux fois. Ok ça va. Est-ce que osoli sikoyo na Victor na likambango? Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Allô? Oh, oza piko viene biso Lawrence oza piko to c'est là yo wate teka tokana to so na mutango. Bona soka ote olobi nini? Na lobi yo za wapi si to moni déjà to c'est la ka yo. Ngana Victor si to komi to c'est la ka yo ya comme ça to tuta mutango comme ça to yeba to sola. OK. Allô? Nzoka za pembeni wana zo tala zo gete bango. Bon, omoni lenga na ya, mais eloko mo bo salami awa. Bon, et empêcher ngana kende. Bon, ça va. Na ministre bo sola kaka. Comme ça bo pesa ka rapport ne mambeleka. Oh, et bo so lobi ni na sawa. Bon, na kanisi awya sauter. Alobi tolobaka na boss ke no ya oyate comme ça biso to sola ka ne makamanga zali. Nzoka moto yo pa batami na sima azana ba projet mosusu. Mais vini biso zaka matete. Ba faire ni nezoki mise na moyi makasi na bambangu na manduki. Moto aza dangereux. Abanda ko sala makambo so batu bayebi te. Akomi ko sala ba fondement. Ah, nzoka ba kopa ko pe er moko zo bêtiser et percuter bango na bango ba beta na masasi coup de feu. Banani oyo bazoka na bango te kaka. Tala batongo bashara batwango bazo coopérer pe. Ba petit garçon oyo baza ko tuba irresponsable. Nzoka nde makambo zaki kobeba entre bango. Mais viens biso Lawrence. Makamba compagnie yango kaka ya azosala azokimela bambangu. Nine sala maka bambangu ebandi. Bambangu ebandi ye wana bazokima na masasi na sima.
nsima na yango kaka ye na motuka pemi asutuki moto suspect boye. Allô? Oh, bon, ça va aussi si kopango. Bon, ça va na bino kalate. Basili sili kambo. Likambo nini? Oh, bat bagomo kima na masasi. E kosuka wapi bandeko moto toyebaka malamu te. Lelo akoma aveugle, nazo rappeler que nyonso tozomona eza déjà histoire. Et c'est le cas kala bandi ko beta lisolo o batu bayebi te. Mokolango ye Victor na Henri. Enfin bavandi. Fallait basola na boss na bango. Omoni makamango na bande koloba. Tala moto yo. Asa penza moto moka luki kokoto, asa égoïste. Asa ingrat. Donc alingi biso to tika la esclave na ye, famille na ye ba koma ba maître biso to za esclave. Na bande ko suspecter moto banda kala. Na bande ko suspecter ye. Ke na ndimaki ke loko moke ba tema so lobela biso te. Oui, oui. Bon, si ko biso to sani. Ah bon, exactement. Biso to sani na minute, il faut to ça quelque chose. To ça ngope mbango to tarder te. Bangwana bakomi misatu bayokana. Décision ya patron na bango sirma yango nde baboyi. Basalaka compagnie moko je le rappelle. Na histoire tellement makambo basalaka. Nzoka bake koyokana to jire. Likambo toko sala. Oyo tolingi tozu la décision. Jire na makila na yo que jamais oko trahir. Bazalaki misatu. Na ye. Na Victor. Na Henri. Balobi toko signé. Likambo yo etika la secret. Likambango nini? Tala bato balinga kambongo. Balingi basala moto mabe bayokani bango misato. Bako bomba secret. Makila petangi. Alors, messieurs. Bon, nane to sali boy. Il est koloba ke biso nyoso to jire. Ke biso misato to bombi secret. Awa. Banda lelo na bandeli. Mo kote na biso nyoso awa. Akoki ko bete lisolo libanda. Oya komeka kofongola monoko. A révéler lisolo o na bato. Soki ka komeki. En tout cas na jire muto na fakufa. Est-ce que to yokaniti? Est-ce que ça bongote? Ok, ça va, toyokani. Nzoka bato bazoyokana likambo. Alors que babosani que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiance et bomaka. Bayokani, balamu. Mais lobi lobi, ekoyebana. À suivre bandeko. Sixième partie, etikali. Ebe telebiso histoire oyo batu bayebaka te. À suivre bandeko. Tolanda. Confiance, likamboyo, et bomaka. No slow, no spine in the rock game. Baby,